Mbote na bino bandeko batandi eza bino mama Henri Kilumbushe motivé à télémission pesa lisolo na pesi mbote na babone na nga nyonso oyo nyonso pena na mi abonné te bokota kota abomi abonné na chaîne nanga Henri Kilumbushe motivé masola kolamba ezali sangisa pe ezali tokotaka la nyonso lelo toza na lisolo moko boye mwasi moko boye apesaki eza parti ya Kinshasa mwasi wana azalaki ne mutu likolo azwaka zemi kozwa zemi zemi kokisi 9 mois abotaka mwana tanga aboti mwana tanga azwaka zemi bapara na ye babenganaka ye akomaki neka mutu kaka lelo awa lobi lelo lobi tina ndenge ye kozwa mwa chance ake kofanda epa camarade tanga ake kofanda epa camarade aboti mwana kokisi lokola ti ba inane camarade na ye mpe abengani ye soki bawelaki nini kuna nde bapesi nini bawela te atikali na vie na ye vie lela asalaki ndumba bapesi ye basala donc place akotikaka mwana eza te esika so bakozwela ye na mwana ezalaki mpasi baya mwasi asala ndeni moko mosusu boye azotambola amoi lopango mobo ya kitoko abina asala ndenge nini abata mpembe na nzete abina asala ndenge nini abi azwa mwana wana asundola akima na ye to asala ndenge nini mpo soki mpe atikali na mwana wana akokoka koliesa ye te ni maladi na ye ni classe na ye mwana kosa deja bainane me akosala ndeni baya mwasi mama moko abanda kobima na lopango ezali mpenza kitoko mona eke mopango moko bato baza na mwa mbongo mwasi wana azwi mwana atali koto ndenge azalaki na mwana kangi kaka motema ye na makanisi na ye bayeke un jour so natiki mwana nga ndenge wana akoka koreklamaka ndenge eza lopango ya bato lopango ya ndenge wana bato ya ndenge wana bafandaka libela obimo boye bandako ya Kinshasa soki esika babota o eza ndako bapara na bino na ndenge okokoma koko yo mpo kokutaka ndako wana ndenge mo mpe na mwasi na kanisa so natiki mwana nga un jour ata so na ye komipresente bameki bamakila na biso na mwana bakoyebake aza mwana na nga l'essentiel bakolisela nga mwana atanga classe aza na vie ya bien nga mpe bakosala bavie mosusu me bakoluka vie mwasi moko azobima na lopango apusi porte ntango apusi porte azaka na nsima wana azotala mouvement bi motu soko alingi oyiba to alingi osala eloko mabe to alingi osala eloko azala kaka toujours très vigilant atalaka mouvement ya mutu abimi mutu asali boye ndenge mpe mouvement banda kosala ezalaki lokola abi ezalaki lokola ba 19h moko boye ye mpe azwi mwana atiki mwana na bisi mwana bikobima te fanda kaka wana mwana bayina neti afandisi mwana afandi kaka wana azwi piu akimi oyo mwasi wana abimaki te atalaki mouvement ndenge mama na azobima azokende kosomba lipa wana liboso na quartier akomi kozonga ata bo akuti mwana o mwana nani nende kosundola mwana abo atuli yo nani mama na o mwana zoloba te mwana zaka akotala mwana zaka akotala akoti na lopango bibo akotala ba ekotila biso ali biso lopango to sala nini ndeko ne muso alobi ke zoe kaka cheka na deuxième parcelle ba voisin mususu to chei na yo peke loko zwa mwana wana mwana moka ndeko le mo pesi des autres mwana le peke tia la porte ndako mususu moi sans détail ma kazaki mama lopango wana zaki motea malamu atabi o pensa makama mususu na ero atatu na tie mwana mukebo na place mususu na ndako mususu na tie liboso ya ndako baya pe kozwa ye wana oko retrouver pe moko ta kozwa mwana bato mwana boye mwana muke akokoka te na malili wana ta mususu akobela maladi abi tozwa ye ta musuko nango pe akwa koreklame baya mwasi baya mobali mwasi wana akimaka na ye ayebaka suite isusu ya mwana te eleki mikolo mwana koli bato wana bazwi mwana wana bakendaki ti esika bakendaka kolobaki mwana oyo bayaki kotikela biso mwana oyo liboso ya lopango tobi ndenge akosala te me tosala ndenge nini bango bazwi sikode so babike bokotikela na baorphelina atali abi te botikela ngai ye leta bopesa ngai na kokolisa mwana nayebi te ndenge nini nzambe atindaki kaka baya kotikela ngai mwana azali motema malamu mama wana bapesi mwana sinye badokima mwana koli atangi eya kokoma siko famille wana mama wana bana na ye presque nyonso bazalaka na poto siko atali kokola pe alobi akokofana biso na Kinshasa te mama na akenda na ye na mwana wana sa akolaka bakendaka wapi na poto o wana kosundola mwana porte wana
akanisi lokola ndenge asonaka mwana porte un jour ata mikolo eleki akoya moko mosusu akutela tata mwasi na nzela atuni boni mwana mwana aza bien aza wapi mwana aza bien aza mpe bandeko nakutanaka na bandeko ya papa na ye tata mwasi abi okutana bandeko ya papa na ye nde bapesaka bazwaka ye bakoma kokolisa ye nga mpe nasalaka vi na ngai nafandi natekaka ndenge wana malamu oyaka mpe kotala biso malamu un jour kaka alobi ekomi eleki passe eza histoire mpenza esali mikala mwasi azopesa témoignage abi eleki ba 20 ans mwasi alobi mais mwasi wana mpe kotambola ne mingi abanda kotambolaka na quartier wana mingi akosala une semaine 2 semaines talekeli quartier wana mpo otambusa mais quartier yango esikani azotambola kaka liboso kaka ya porte wana ake boye azongi boye tambusa komonaka ata jeune fille moko boye atuna ye amonaka eza mwana na ye mais amonaka na ye mpe komosu azwi courage abi nakende nakota na porte kokokokanda nok na do ya porte kokokokokokop bafongoli porte nani ngai yo nani te naye kaka na kotuna so boza na mosala mosala tozoluka batamisa te bofongola nga nanu bafongoleli wana komema mbote akuti fami moko ezalaki wana papa mama na bana boni bino bien oyo koluka nini mpo nazoluka mosala bozwa bata misala te abi te toza na bato ya misala te tosaka mosala biso moko antuka kozwa bata misala ezaka pasi mpo naza deja na bajeune fille moko tali bajeune fille nde bafandi ifo basa bayekola kosala mosala abi ndako oyo lopango nayebi ke bino nde bafandaka na lopango oyo bozofutela to lopango na bino abi biso nde tomana kofanda mama nakangaka elongi ya mama nabimaka libanda abi nayebi bato mo bano kofanda basi babima azomeka ndenge wana nayebi seke basi babima bakenda wapi o bakenda poto mpo nayebi se moko nayaki koluka mosa bakenda bango nyonso abe bakenda bango nyonso biso nde totikaka kosomba lopango na bango oyo ayoki mpasi na motema ya solo wana nzambe nazoluka mpe mamo nayebi ye nakasali lokola ezende nakoluka mosala babi mama na akendaka bana nyonso bazala na poto akenda na bana naye misusu tosomba lopango toyebi soka kozonga toza mpe na adresse na ye te mwasi wana ok merci tokutana bokolusa makasi te bolukela nga adresse aza mpenza babesoin akolo lopango mpenza babi soki totante soki tokozwaka ni telefone oleka mbala nsima soki okozwa mwasi wana azonga ye te baya mwasi azonga na motema pasi baya mwasi akozwela mwana wapi atika mwana moke lelo ata soki amoi na balabala atala Kinshasa akoyebaka ye te baya mwasi oyo eza nini ya baya mobali te baya mwasi bajeune fille na biso ntango bazopesa bino conseil bomibatela bolingi komibatela te tala oyo ekomelaki mwana mwasi wana lelo akoza tamusa kotena mwana ne boye vis-à-vis akoyeba mwana na ye te mama nakenda poto akozwa nimero ya mama na wapi bayebi nini ndeko ya mama wana yaki kotika kasaki un jour lopango wana mamana akozalaka kaka wana aya komipresente nde asundolaka mwana asenga baexcuse mais akuti makambo mosusu pasi baya mwasi wana azongi eleki 2 semaines azongi bato babi antuka totante biso toyi famille na bango te tobekaka mama wana na bana na ye oyo bavoyageaka nde tosomba lopango antuka totante tozwi te bakoluka recherche wapi ayebi mwana oyo abota bapesa ye kombo mosusu na famille wana ayebi ni kombo ya famille wana ayebi nini mama akozwa mwana wa peut-être tomongisaka bana kanisa après 20 ans mwana nakomaki na age nini asakomaki jeune fille mwana na mpe akokende kuna na poto bakoyebisa bien sûr que vérité ke biso tozwaka boye mais ye mpe akozwaka mama na ye wapi point d'interrogation mboka na biso mpe eza mpasi bakonzi bakombata bobundela kaka oyo nyonso ezokomelaka bana na biso na Kinshasa eza nzala na mpasi mwana mwasi akofanda nzala eleki ye moto akolakisa ata $2 azwi ye pazemi tala mwana mwasi wana esika asuki na ndenge akokoma koko mpo akosa kolaki na ndenge akokotala mabele ya koyeba mwana na ye te akoyebaka mwana eka mokolo nzambe akolakisaka ye me mwana aza siko na vi ya bie na poto soki mwana yebaka te o mama na ye data na pasi wana nga kosala te mama na ye alande na poto baya kovivre na mama asalisa ta mama na ye
metala mama na perdre nyonso mama na perdre nyonso mwana pe akotikala koyeba mama na ye te mama pe akotika koyeba mwana na ye te eza pasi bagene pasi eza pasi topesika conseil apisaki témoignage oyo mpo bagene fille mosusu bayoka oyo akozala mato ya koyoka ayoka pasi eza na mboka na biso pasi eza na mboka na biso likolo ya nzala bana biso basi bakomi kozwa bazeli zuela ata $2 $5 donc eza pasi naza na mingi ta koloba biso na ngai esuki wana soki tozwi suite me nayebi te so na kozwaka suite mpo mwana nayebi mama na ye te mama nayebi mwana na te mama na ayebi nkombo bapesa mwana wana te mama wana mpe akenda poto ata zo aye Kinshasa akofandaka lisusu na lopango na ye te akofandaka esika mosusu mpo atekani ndako wana ekomi kaka makambo ya nzambe tozala mata koyoka bajeune fille toyoke bapara so bapara babi botika vi ya mbangu botika vi ya mibali soki azwi yo kaka ayebi aboti so ya kini yo donc lisolo yango ezopesanga na mpasi ntango nazoloba nasuki wana mpo nayebi suite te soki ekoyaka soki mama na koretrouve mwana na ye ndenge elobaki nzambe asala nayebi te na dimension nzambe akosala mpo nzambe aza nzambe totika nzambe asala ok bye mwana yebi mama te mama yebi mwana te nde bakokolaka bango nyonso bakoko oyo yake kobota bana bakoko mama azomona pasi kuna na Congo mwana aza na bomengo kuna omoni kosundola mwana ndenge anekijaki mwana bamiso bazalaka ezala pasi na bisengo azala toujours na bana na ye esika kolala na bana na ye toka kolala na mwana na ye obusoka kolia buya lie na mwana na ye eza nde faute ya mwasi wana ok bye nzamba pambola nde okotakota bomi abone ona na koti te komi abone biyebisa chéri papa mama muyombi abonné na Ari Kilungu Shemo TV masolo akolamba na ba histoire vrai sur ba